PDG Serge Makipo. Bonsoir et pas bonjour, bandeko bonsoir, bonjour, il va quoi qu'on a page magazine qui n'y est tombé, il va présenté par moi dans Souka Badio, quand on a combo ya Serge Bolo. Tikana Pesa, bonjour, pas bonsoir, on a bandiminé le col à Maître Prosper Foni, avocat de la Pour. Oh, il y a toujours à mon animé, il y a un magazine qui n'y est tombé, Dada Kitala, Patrice Bimbili, Farizé Massidi, Serge Makin de le boss, ça y est, Gani Bakika et Lunga Maman Mireille, Mamone Kenny. Tokiti na quartier 9 na veni Mayala komona accident monene salami na veni mama biki na accident tala nza mabiksie et ça les sengo mingi na mitema ya bato tala mama bandeko babolingo a to na quartier 9 na route sûrement na veni Mayala bomoni embombo ya mituka le telemi wana mama moko motaki kwanga biki na liwa pona ko sambela nzambe abuna tonga bikolo batelanga kolo sunganga pe kolo asungie mutuka sili frame mama akufite bandeko babolingo avo mana tongo kene ko teka kene ko sambela fo sambela tata kolo batelanga po lelo mama ngo la mort ni to ebite motale mama abiki na liwa bandeko batante beto détail na bango awa la micro ya Kiambukuta c'est dit que Kiambu botama kambo to leka ah doza sur Maya la route c'est vraiment quartier 9 bon il paraît l'habitant mbula mambula na salaki mutuke bano ya justement na mbangu autant que bano ya na mbangu moko ya osanati so yas na trois pinets on a la place tema moni bangwana no moni akimie tant akimi déjà dans le retard no moni ba situation de commune ngwana bon dégé salamité mais pas doit être wana doit regarder parce que dès que ko tsara biloko na kati les accidents c'est au sein de Simanaï. Je vous en prie alors. Il faut que nous sambela karatongo soki nzambe te mawatro mama biki na liwa alingaka za na se ya mutuka oyo likola olongola kwanga na mabikisi ya mwa bina nzambe ezwa lokombo po boye mawatro ye tuloko ya beto po ya briki ekwela ki ya mama ma bijou vana yo nzamba lingaka yo mama pesa lukala nyuma bandeko ba ko detail ya solo na miko ya Sidi Kiambu na région komuni yo balobi yo ko rate accident place wana sala mendini Kamna oyo vendre temps ketu na premier tour kwanga na ketika deuxième nazongela ninyo kamna oyo nga tutandi ba moto oyo ba ninyo bagizi oyo tawa kimyango alabia robeta na awa bwiki wane kolelinga na makolo vanenga na makolo beto wane vanenga vala makolo la kono kwa kizenga na kwa solo batemi se toni makila na ko kalisuti makolo leninga wala tenzambe kanda linga kingai na dimi na oma la zelo mote apaka monde ebunga na mesa nanga ebebinga tala mama nzamba bigise mama bijou yopsa biso liwa ezaki ya nani ezalaki ya ngai te omingi bazako zelela ngai omingi baye mbaleleki banjilo baleleki mingi na couloir zenite komaki kifuruki bola meturo yo gentili ngobele gouve elongona ye moko Fachi Beton oyo apesi bana njili ya sengo couloir zenite komiselo la kosakana te tosenga na régie Jipa Lentumu elongona Cédric Kiambu bolinga lukala yo mabo pesa ba détail enyata makula zenite toke bandako babolingo toloba baturo oyo opération kata ba dossier ekoti njili a opération longola salite botala ye moko gentili ngobila le gouverneur basali couleur zenite yaki salite mingi mais awa turo oyo kosala te kifuruki bola éliminer vaika a ya sunte couleur zenite bandako babolingo bota ndenge Fachi Beton misala otala ma commune ya njili oyo ya couleur zenite yaki salite kosala te ba we balelaki mingi na batsofa mais turo oyo kifuruki esili ah comme na yo beta golf beta weston leka na yo o ba te po mingi to mingi na couleur zenith bakamba ekala esili baika elimina papa salite kei mwana mama talaka makambo yo
balobaka ainsi dit ainsi fait à ma sola salité vaika éliminer opération mikolo yo kata ba dossier na njili pour salité elongwa mosika na biso kifuruki kifuruki bola yasu ya biso te bwana mama mandeko bota ndeko moko ya commune ya njili apesaki maloba lokala luyuma. Bonjour monsieur. Comment nani? Moi je m'appelle monsieur Wali. Monsieur Wali to moni yo dans la couloir de Zénith ne va travailler ça dans le gouvernement congolais. Donc et ça l'on ndenge ni Fachi Beton. Bon pour la Fachi Beton on a la joie, on a la plaisir pour participer Fachi Beton c'est un chinois congolais et naissance bon on s'appellera trop na président na biso Fachi Beton na mona travaux au to bandi déjà na couloir de Zénith bon moni va massa mingi o bazana kati ya Paris baye bango bien couloir à Zénith na bango Fachi Beton abandi yango déjà oui ezali au commencement ezali début mais na kanisi j'espère que na batango eroya wana bon ntango bamasa bakuta ba Paris baroya bakosepela na couloir à Zénith. Ok. Merci de nous avoir suivis. Na comme na souka ya page magazine les lois qui présenté par moi na souka badjoka Serge Bolo. Tika na pesa remerciement na bande ko so tala ki biso lokola Gianni Bakika, Igat Bakika, jet privé Clarisse Lubaki, Florent Lubaki, Yemoko Junior Lubaki na pesa bino mbote pelongona. Vegari Mogao Yemoko na pesa mbote. Pour c'est l'ouvreuse papa ya bane belé na pesa mbote. Pharisien Masidi na Yemoko na pesa mbote na mimi tout save bande ko nyonso la magazine ya kini etumba. Tika na lobake nkoba afu la raté pose à la ramokolo ndako. Merci na pasteur Alain Kouma yoni mokonzi yoni misana ko kamba magazine kini etumba. Nalobaka munungi edi dusaluka mbote ngala bino na ke mbalasi mato okuta na susu awa. Bika mungudi ale mavanga na ke